merveille est Dieu, quelle merveille est Dieu. Il a fait de merveilleuses choses pour nous. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, le banza mbaza malamu. Ayemba wana te ipaimba lo. Boyemba nzima mfuso osika. Ngamo na ola kisonze mutemba biso mbali. Na pesa kinga merci. Ndenga komisianga na tongo. Il kasali. Lève-toi. Tu as quel âge? Ouais. Vous avez âge? HP Media, la chaîne qui vous édifie. Yesu maboko ni asana ngambe bazali tozo yamba menebike to yamba kuna na equipe mobimba ya family and church ministry Family in Christ. 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 awero lo bayimbala mama family Family in Christ. family in Christ In Christ. in Christ Christ. Family in Christ. 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 famille dans les télétours bana français ko anglais moi je donc bref nzamba kamola parce que maman servant de Dieu azali awala équipe mobile donc baye vraiment le temps biso mais donc sur la case de biloko biloko ezali donc on a pas de problème avec ça bien ça mais on a pas pour le jamais. Nous te remercions, notre Dieu, pour ces moments. C'est toi qui as voulu que nous soyons assemblés en ce moment. Puisque nous ne pouvons pas terminer ensemble. Et nos frères et sœurs qui sont venus de loin, qui sont ici avec nous, Seigneur, fasse que tout ce que nous allons parler avec eux soit glorifie ton nom. Tout ce que nous allons dire glorifie ton nom. Bénis, Seigneur, de tous qui sont ici, au nom de Jésus. Amen. Okofanda, botoza na problème ya moi, mais se débrouiller pour tous vraiment esika ya malili. Awa, les enfants. Papa, s'il vous plaît, par ici. Voilà, je vais bien te voir. Viens, je t'appelle. Allez, mes cheveux. Tes cheveux, c'est ça. Viens, moi-même, je vais te faire. Ah, je vais te tresser aujourd'hui. Va chercher le thème. Ça va? Je m'appelle qui? Moi. Tu ne sais pas? Oui. Ah bon? Je m'appelle prophétesse Jeannette. Je m'appelle qui maintenant? Réponds-moi. Prophétesse. Jeannette. Ok. Prophétesse Jeannette. Tu as quel âge? 8 ans. C'est vrai. Ah, qu'est-ce que tu vas dire à tout le monde qui te regarde là-bas? Regarde d'abord le talent.
Il faut regarder quand même. Merci. Nous ambassadons na bino abakela bina bomba bino. Amen. Bosi papa na makila na Yesu na kombo na Yesu. Amen. Yebisa bango ke linga bango mingi. Nalingi bino mingi, bino nyonso tu, to tovandi boye, nalingi bino nini nasala esengo. Nzambe apambola bino. Yemba be mpo na biso loyembo oyo elelisaki bamama na bapapa. Te loyembo wana te. Yemba ngo esala bien. Tika yemba ngo. Yemba wana te. Ifa yemba lo. Bon, yemba nzembo mosusu osi. Nga mona olakisa nzembo toyemba biso mbali. Quelle merveille Dieu, quelle merveille Dieu, il a fait de merveilleuses choses pour nous. Quel puissant Dieu, quel merveilleux, il fait toujours de merveilleuses choses pour nous. C'est facile, non? Tu peux essayer. Ok. 1, 2, 3. Quel merveilleux Dieu, quel merveilleux Dieu, il a fait de merveilleuses choses pour nous. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, le banza mbaza malamu, asale biso makama malamu lelo, na monde entier, famille dans le Seigneur, bakanisi biso, eza à cause ya bulamu wa Nzambe. Yango tozokumisa Nzambe toyebi. Quel merveilleux Dieu, quel merveilleux Dieu, il a fait de merveilleuses choses pour nous. Mais il faut se caper, tu vas saler le boulot, c'est le cas. Tu vas saler le boulot, c'est le cas. C'est le cas. Mais quand on va se aye mana nzembo yo mongo ayebi nzembo nini oyo oyembela biso Nima nzembo moko ye Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi je vis, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Il faut aussi danser, non? Allez, danser. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi je vis, je régnerai à jamais. Mama,
bandeko na biso to partager oyo babengi bolingo. Amen. Amen. Si vous permettez, nazotanga passage ba oyo toza na Bible na ba téléphone, toza na Jean chapitre 14 verset 16 à 18. Je veux lire rapidement. Amen. Hein? Amen. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternel avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous viviez en moi aussi. Est-ce que tu rebêtes la colonne? Je veux plus m'adresser à Ban, ok? Amen. Hein? Bande konanga beaucoup accompagner biso, tu reçois na bana mutu. Amen les enfants. Na mukolalo te ko apporter bino une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'appelle l'amour de Jésus. Amen. Ok. Bolingo oya Yesu Masia ezara nango na mesure. Bible ezoloba ete je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Na dit commandement oto yebi Nzambe a résumé commandement dans 10 na moko ezabo bolingo. Bible ezoloba ete mutu o azangi bolingo a omona Nzambe. Alors voilà pourquoi na signe ya azabo bolingo. La Bible dit que non, il nous amènera un consolateur. Un consolateur qui viendra et il va se représenter dans le terme diabolique. Ne vous sentez pas isolés. Dieu est le Père des orphelins. Nanabi Yesu Masia. Oui, Yesu. Nanabi Yesu. Est-ce que Yesu Azana? Oh, Azana Bisu. Ah, tu peux te lire. Mais ça va comment nani? Lasso. Tu peux te lire. Zolanda. Nani so Yesu. Ok, Yesu Yesu Azana. Mon compte peut m'oublier ici. Comment nani? Israël, tu peux te lire Israël ma boque. Nani so Yesu. Ah, comment nani? Parce que c'est non comment non. Prince, comment nos prince? Yesu Azana pona. Mon compte peut m'oublier ici. Tu peux te lire passer. Nani Susu. Ah, tu peux te lire sur un combo. Ready. Ready Yesu Azana pona yo. Amen. Ah, tu peux te lire du mamou. Nani so alinga bakisa. Ok. Moni ba réponse tout beau pe singai. Hein? Yangono o Yesu pe azali pona mona biso. Aye ami kufi ami bondi. Faut que biso toza subana mawati. Hein? Aza mokonzi pe mobikisi. Engolo bani. Aza mokonzi na veut dire que non o pe saye akamba bo mona yo atambisa yo. Aza mobikisi engolo bani a obikisa yo na nyos oza nango posa. Yesu aza capable de repérer yango. OK? Ah, bozoyo kangai. Yesu o nazoloba, ye aza mokonzi pe mobiksi o botikoloba. Ye ami pesa ki po yo ozanga sur le côté. Vana Jean bazoba te akoya un autre consolateur. Ye akoya wa kolendisa biso. Total bino, tokabo na bino o Nzambe ateka ta biso bo na biso. Alors je dis na ngina sabino eloko etili biso eza bolingo. Ah, moi toujours mon bolingo. So lingi de wono obeta eto. Alingi ni téléphone. Yaka, ok, kuno sal, yako fan an. Alors, l'issue n'a pas été la venue à Yesu Mobikis. Au bazo ba été ami pesaki mobimba pour biso zangelo côté. Tina lo ba ke Yesu n'a tini biso awa. Est-ce bien le biso? Te. Et là Yesu n'a tini biso, ça prouve que akanisa ka biso, akanisa ka bino. Ah, et autres talents ça est on est long. Bon de la qui? Bon, yo bon de Saint-Amélie. Vous avez un combo non d'abord. Téléba, comment on a dit? Samuel. Samuel Saint-Amélie.
napesaki nzambe merci na ndenge akomisi yanga na ntongo bamisusu tobotama baza na age oyo nga nakomi nango te na mokolo lelo bazali te me nzambe apesinga grâce mpe pema ya kokoma na ntongo yango nakendaki nafukama kosambela kosinga merci. Tokobetela ndeko maboko makasi. Mes chers frères et sœurs, je veux m'adresser au monde entier. Vous tous qui me suivez, de partout vous êtes en train de me suivre, de l'extérieur du pays à l'intérieur du pays. Le matin, lorsque vous vous réveillez, apprenez à rendre grâce à Dieu. Regardez cet enfant. Le matin, il est au Kassali. Lève-toi. Tu as quel âge? Ouais. Vous avez âge? Ah, bah, 12 ans. 10 ans. Vous avez âge? 12. Vous avez 12 ans. Quel est le message que je veux faire passer au monde? Cet enfant, à son âge, il a compris que Dieu, il y a un être suprême qui est en train de prendre contrôle de sa vie et il protège sa vie. Et peut-être tu es en train de vivre mieux que cet enfant. Mais cet enfant reconnaît que Dieu est tout pour lui. Et le matin, il rend grâce à Dieu. Et j'aimerais vous dire, vous tous qui êtes les enfants du monde entier, rendez grâce à Dieu pour le peu qu'il nous a donné. Car Dieu, ce qu'il nous donne est précieux. Est-ce que vous pouvez au moins rendre grâce à Dieu chaque jour dans votre vie, être reconnaissant que même par le souffle de vie, c'est Dieu qui nous donne. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, lève-toi, fais ça dans Kombona. Et Hello. Viens Edo, avance. Alors Edo, Nathan on au bonheur c'est un zameni. Merci. Kolala kolamkeza habitude te. napesi nzambe merci mpona na ntango lelo nga monaki bato mosusu bakufaki me ngambe nalamuki nalalaki lokola ebembe nayebaki te me nzambe amonisaka ntango alelo baza na bahôpital tobeteli likolo esombo makasa bato ebele baza na hôpital, mais ce petit garçon le matin il apprend à rendre grâce à Dieu. Et toi qui es en bonne santé, au moment où je suis en train de parler aux tu es en bonne santé, aux Olia, aux Omela, mais tu ne sais pas rendre grâce à Dieu pour le peu. Moi, soupe au monde à l'école. Mais avec ses enfants, nous sommes en train de rendre grâce. Il n'est pas sous moment, il n'est pas sous l'hôpital, il n'est pas sous anesthésie. Mais qu'est-ce que tu avais fait pour que tu puisses avoir ce que tu veux? Pourquoi tu n'avais pas plus de paiement? Seulement la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu? Seulement la grâce de Dieu n'est plus à puissance de paiement. Merci beaucoup. Partout dans le monde, on dit que tous ensemble, malgré la distance, mais tous ensemble, parce que tous en avons mon alors, tant que maman, on se voit à ma maman, et au lingate, on a quand même les soucis et longues salité, soucis salité, tout ça. Et alors, quand on te connaît, tu remarques que bah, on a besoin de bâti, la soucis n'a pas de salité, et on a toujours profité de l'ambiance où il y a il y a solola, il y a pour ça la partage et aussi en même temps il y a pour arranger bango basuki et pour que base à la paix bien na mission bateau papa ndenge toujours bateau toute la famille dans les seigneurs donc baba bana na mission faut que ça soit na bango tant que ba maman que ça soit na bango te ba soit na bango bazati donc les vraiment c'est mon makasi tout en bango en live. Voilà, vous avez vraiment animé dans quel esprit pour tous likanisi wana ya koya kotala bandeko kinkole, c'est pas facile, disons vivre ba orphelinat eza ebele otiki kuna. Alors vous avez touché na nini et tout ça qui oya vraiment awa? Oui, esprit de Dieu, of course. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur, je me rappelle, c'était la dernière mission de Salaki, où on a joué un message, il y a Zamba Zaïko, un message sur Banque Céleste.
Et puis tant on a mazai kotal sanga, il y avait des questions on a tout nabandé ko poser nzambe to koko sala ndenge nini pona kobomba bozina biso kobomba biloko na biso na banque céleste et pas yoapi moyibi akota raté. Alors parmi ndenge na lakai bana nzambe nyoso bazotala biso partout que tokozonga pona koya ko lobela bango ko lakisa bango, mais parmi biloko nzambe atanisaki ngai ezalaki pe l'un de biloko oyo wapi nzambe atanisaki ngai ya koya kosunga baorphelin pour soutenir ba veuve ba homme vieillard et puis handicapé bazana bopito tout ça donc geste wana nyonso et contaka makasi na présence ya Nzambe. J'étais touché et j'étais motivé à kosala acte pendant que temps na lamukaki et nakutanaki na vidéo wana du coup na donc vidéo ya lasso na vidéo ya lasso nakutanaki nango na groupe moko ya bamama baza libanda nakotaki kutu na groupe en fait na galerie na ngai et c'est téléchargé déjà. Pardon? Et c'est téléchargé déjà. Alors na galerie na nga ntango naye komona yango na cliqué namoni mwana azolela. En fait na tongo nazwi déjà message na bango, mais na tongo nango ntango na cliqué namoni image wana esalaki ngai eshokaki nga en plus et pendant que na bande kotala nini vidéo wana et le Seigneur commençait à me parler par rapport à cette fille, à cet enfant aussi. On va avant tout kende na aussi la pena ba papa na biso bazali ko encadrer bango et makamini nzamba lobaki na ngapo na mwana et puis pour orphelinat et puis pour na bande connaissance boza libanda. Vraiment je demanderai aussi que tout le monde la mingi pour na bana biso ba orphelin parce que ba cadeau nyonso ba recevoir ezaka ya batamala monté. Donc il faut vraiment tout le monde la mingi pour na bango et kobosa na bango te na ba prière na yo. Et c'était comme ça, tant on a mon yango, et le Seigneur a commencé à me parler pour la moi, et après, bon, on a eu 6 ans, mais ce qui est orientation à yo, yo moro sala en sorte que na komatikuna. Et l'olenge Nzambe a expérience ou à moi, qui na sana ngona Nzambe, na ebi l'olenge ni Nzambe a lobela ngai moro so eza makamna e eza la nango simple facile na força elote. Et après, na ekokota na Facebook. Et c'était le cas qui après 2-3 jours on a côté na Facebook na moni ba mort ba numéro ba na photo ya moi donc il bandait ko naviguer quoi bandait ko leka donc na moni on aller na sali capture na zui de na ko benga papa Mbuta ce qui papa Mbuta s'il vous plaît reste sur ko leka na ko benga papa Mbuta voilà papa Mbuta il est là. Papa Mbuta Nzala, il était bien à téléphone, il était gentil avec moi. Donc, Solina étant le binanga Azana Kinkole, dans son qui était et je n'avais même pas 10 francs. Je n'avais même pas 10 francs dans son qui était parce que normalement, dans ça, Makambo, ils allaient en cachette. Dans ça, la on a privé. Et c'était aussi comme ça, c'était par là que le Seigneur m'a maintenant comment à convaincre Nga Yakina Bandesalango ils à la honte donc à la portée de tout le monde au union sur aligné pour participer la famille dans le Seigneur qu'on a pour soutenir bana pas seulement car bana bande union sur bazar n'a pas besoin de soutien physiquement et tant on a ébisin zamenga le bon yo tant on peut s'akaya rolia on peut s'arana petit on peut s'ina provision donc des banda qui n'engo aussi ça donc on peut na solina papa Mbuta. Après, si on a voilà, solo la pena bande konyo so bazala qui intéressé et voilà les lomu kolango yango yo et comme famille dans le Seigneur nakatia pardon les réparateurs. Oh my God, inspiration les amis. Ok, merci beaucoup maman pour la parole au Pessingaï. Avant toute chose nazo complimenter bande konyo so bazolanda biso de partout. Nzamba pambola bino yoza malade, il est Jova Rafa, le Dieu qui guérit. Jova jire yo zangi mo pesi ndeye kaka. Donc to moni lelo famille pour Christ oto yo kaka na sango parce que ezali ministère moko maman prophétesse ndamba pambola yo. Ministère na bino vraiment na monde entier mikolo yo en tout cas sango ezaka famille pour Christ dans le Seigneur. Famille yo nzambe ko ekoyo kana te. Maintenant, on a eu voilà, famille pour dans le Seigneur. Et tel avec ma bonne.
tango ozobenga ngai papa mbuta nzala baétudiant mpe ya campus bazobenga papa mbuta nzala ngabi baétudiant kofana na ya mosali ya nzambe nde nayambi prophétesse tango apesi nga vraiment aza motu na nzambe parce que eloko aboye na kosala yango il faut ozala na nzambe amen bamusa boye nga nabi musa oyo ngai mbuta nzala nakende kolalela to ndenge me babino ezali ya bana baorphelin mais sinon te kaka lelo nalinga nazwa nakende kolalela donc nzambe azongisa la famille pour famille dans le Seigneur ministère oyo ezali orphelina mama ya mama Tabita mama Tabita oyo azali pe orpheline de père et de mère yekuta ezalaka meme pana ya watinde eloko ta moni mutu na problème akokenda sungi etala maintenant revanche komeseke nzambe aza kosalela ye oui ndenge olobi eza ngai naza moyembi mbuta nzala obaloba mbuta nzala chante pour la gloire de Dieu kaka ngai oyo amen nayemba mpona lokumu ya nzambe nde mikolo nazobimisa album ititre ignorance ignore na mongongo ya nani na mongongo ya mbuta nzala omoni mama omoni bajur na mongongo ya nani oyembilaka kolo donc alors bango songi frère mbuta yemba kaka bongo voilà yemba mongongo mongongo ya nani te ba seza ya nani mbuta nzala zembi yo mama Yemo zema mama ignorance yo ignorance mbuta nzala nzembi omonaka kaka mabe ya baninga mabeya yo moko monaka te o bana ya baninga nde bandoki kindoki ya bana na yo monaka te o ignorance mokili ebeti mpona ignorance mama mon peuple peri faute de connaissance ignorance boma papa na mama na yo mpona mbongo mbongo donc famille dans le Seigneur maman prophétesse boza yanza bengela yesu mabongo pe bibo oh mutanzala mutune ezali oyike bwaka mibale mutu boseka na nzembo so boyemba yaka yona pepe kale bon merci beaucoup pour na mutuna ndeko na ngai eza toujours boy tant qu'artiste beaucoup na ye po ba na bibino ba journaliste songi ngai c'est mbuta nzara pepe kale c'est pepe kale laisse-moi te dire famille pepe kale Patrick Yampanya la nanga tina studio alela mai na miso bana ya OK papa Paul Ndombe son âme repose en paix alandanga binganga tina bureau na ministère kintire art abi mwana vozo yembe ko zarwa pepe kale to changer ka moi mabonzango ngana bi moi chante pour la gloire de Dieu papa Kandolo papa Kandolo ya bana OK ya Empire Bakuba conseil spécial ayati epa nanga enveloppe ya fier eza ba enveloppe muso simi boye ya fier moi vimba penza ba mindele ba bioke no sala ba akapela me bimana clip te na roba moi je chante pour la gloire de Dieu nazana famille dans le Seigneur et bon la famille de le Seigneur na ke no yembe na munguna nde yango bato ndenge na ndenge ba proposa bato bakokanaka bavana biso bato pesa nini ekokanango ozomona yango ngana yembaka pour la gloire de Dieu donc depuis kala na bando changer ba voix na za so na yembi na kanso ndire lisumu so ko lokola pepe kale bato mais na mona ndire pe péché nzoka nzambe soka péché voix yemba lolenga pe a péché kala na 91 na sara album liboso pe valon na changer voix na octave likolo Yahweh ngeme bika beto pamba ve Yahweh ngeme tina peve ya longo ba etudiant nyonso ngeme bika ba upamba ve Yahweh ngeme bika peve ya lo na inikini yese gombe à l'époque wana yo mwana muke na 1992 papa journaliste alors tant on a bandi ko voyager na bité ko yemba bongo passe na yemba voix nanga nde nazo yemba librement baninga ba ekoluka nzambe ye
yo kaka na ndako baninga baye koyoka liloba ye yo mosala kindoki tika yo kobeba pamba ye Seka oyo Seka Ezambe mame mutanzala. Donc voilà ce qu'on a zongi. Alors on a fait ça coordonner on plus vite que possible pour ba producteur peut balinga boy et puis même na ko sepela ke famille dans le Seigneur va produire. Amen. 0 plus 243 89 encore 11 022. Na bandeli plus 243 89 encore 11 022. Wana ozi mbuta nzala. Kobotama tindenge zokende. Nazo ebisabino ke laso oyo ngam na filmaki amen. Kana yekisa bango ko yemba, tangu na mwana yemba yepe azan esprit nanga. Ngaso na lobi mbuta nzala chante pour la gloire de Dieu. Yepe lobi papa mbuta nzala yoka la so sala nini azo yemba. Aloba ki bongo. Nda bandi ko yemba pra bandi ko lela na ye. Nazo image wana ndena sa nini au public na partager quand on dirait bon nzambe lokola za nzambe ya mama tabito asa makamine nzambe vraiment pambola mama awa bozana bana combien awa wana nazo pesa siko directeur voilà directeur bozana bana combien awa na kati ya orphelin na bino tozana 14 enfants 9 garçons 4 filles comment bosala pour na éducation classe et tout pour l'éducation, disons, Oyaza, la classe à l'école, dans la 5e, régie. D'ailleurs, Abimaki, premier à l'école. Abimaki, 95%. Trimestre, Proclamaki, directeur, a PCA, Nani. Alors bien au foot là donc au foot là année mon OK donc année mon bana au foot aquí on ndenge inde azwaki ba point belé na école mobile donc baza 9 fois na batanga ka oya suka za na première ba mususu 4 wana ba oya mike na babandi 4 ans non babandi bien te mais nyonso wana tozwaka école ya gratuité te tuna mama tabita ka yimo ko ndia bundaka ndia futela bango awa na école mo chisumpa na mususu za na se Bobo ya gratuité bino moko te to barate awa ezate ezana ngambo kuna balabala et puis tango yaka donc c'est tout le monde qui est enfoulé alors en tout cas tozwaka isikate pour la éducation eza bongo batangaka toza pena ba mama ba encadreur ba oyo basunga bana pona kolambela bango kosunga s'occuper na bana bazami balé donc aza éprouvé oyo alinga sala lelo aza éprouvé akufeli mutu lobi nde akendaki men toza na baseur mosusu mibale donc bango bareeleyaka baza bana ndako barelaka soki bango se familiarisera bien entre bango très bien en tout cas soki otala ta bana omonaki en tout cas inquiétude eza te mpo na fenam soki kuna bana biso baza retiré aza na esengo te mais makambo wana tozaka bana nyonso bazaka égal tozala na mwana te oyo nde préféré to mwana oyo nde ayaka liboso te nde ndenge tozali donc nde ndenge éducation na bango ezwamaka batangaka awa mpe bana babimaka te bana biso batindamaka te babima na nkolo te depuis confiné banda donc disons mesure nani ba geste barrière bana babimaka te voilà et maintenant ba déviter ni bozana awa et surtout que tout le monde bana bazala moi mingi te et effort ni bosalaka pour na récupérer bana oyo ba maman bora na nzela et surtout que tout le monde ba jeune fait belé tiki pena bana na ba maison communale ya ba kitese bosala ni pour na récupérer bana OK pour la récupération ya bana na biso tozwaka bana officiellement na commune donc bana balabala tozwaka te soki babwaki mwana bon mpe ezakarare kana nani commune beso tokoboya te soki bayeli biso mwana tokoyamba ye mais tolandi totali soki toza na critère ya mwana wana akokisi critère ya bana na biso po toza na critère ya ndenge tozwaka bana soki mwana aza il faut kosala enquête toyebaka mwana aza na famille est-ce que aza po soki babwaki mwana akozala na papa soki mama abwaki me aza na papa akozala na tata mwasi akozala mama aleki il faut bapesa accord na bango écrit donc accord en sorte aux gens qui ont la commune pour la prise en charge à partir de la commune bana biso to bango sans prise en charge à commune
aussi kawana ya koloba kozwa bana balabala en tout cas kozwa bon mo police ayela biso bano bazana esika te bayina bango awa mais to exia police akomela biso mukanda wana ekenda na commune nde bisingo apesa biso document ya prise en charge. Voilà. La difficulté na bino difficulté eza énorme moko namoni nzambe azotatola yango difficulté tozalaki na difficulté ya ration makasi po mama Tabita ye moko nde aza kozwa en charge awa eza esika na biso nde eza chance tofutelaka te totongi awa na fond propre ya mama Tabita banda ebandeli ntina ndenge etelemi nde na 2018 tokotisi bana donc difficulté ezalaki mpona kolia mais nzambe azosunga banda avènement ya laso en tout cas nzambe alakisi ke il a pris tout en charge. En tout cas, je m'accompagne en charge pour m'accompagner les calabis. Talaka ndenge boye, bosali voyage mulai. Vraiment. Mutumsu sobe bise na kinkola monaka bamsu babota mina kisa bakoli menamba banyata wate. Kinkola bamona ango musika, metala kana encourage na bana, c'est pas facile. Nzamba za lokum. Ça grâce. Déjà, en 2018, c'était beaucoup de bana, donc 2 ans déjà. Oui, en 2018, tu bandi kozwa nde na pesi sikoyo demande la commune que toko siko ko héberger bana. Mais avant cela, tant on a bando tonga ponga mtona tongi sika depuis 2013. Toza kozwa bana en charge na ba famille ba bémini. To bando sala ka netika tozana ofelina po awa ba jouer zaka ebele. Biloko eza depuis akala o eza mibale trampoline liboso ibukanaka o eza mibale depuis 2014 sikoyo eloko na to continuer na ngo tozozwa bana en charge bana eza na bana mususu neti laso tozwa depuis kala to banda na ekala banda aza mwana muke na âge ya inane demi comme ça la so besoin ndenge nini toyeba na mo histoire yango parce que yende muta pesi vraiment bato particulièrement wa aussi sentiment comme OK eloko na nous allons je vais vous demander de garder au moins disons parler de ça devant les enfants OK merci wana baibi ke baza bana tata moko baza bana maman baza famille alors quand on commence à dire pour la société ça ce n'est pas ça c'est pas bien voilà lilo bala bandeko ba otala yo za awa banda 2013 voilà lilo bala bandeko ba otala yo ça pour la bandeko ba otala biso eza tokumisi kanzambe nakumisi nzambe na kombo ya mama Tabita Nzinga tokumisi nzambe po ye esika azali ayoka soki confinement te mbele asiaki akomawa mais ayoka kaka azala po eloko ezosalema awa ezo affecté makasi komona nzambe atelemi na esika oyo esika openza nzambe afandi atie kiti na ye po makambo ezoleka na lupango oyo eza miracle et pona baninga mususu bakanga motema te oyo ayoki nzambe atuti motema na ye eza biso te nzambe nde mutu azosala soki nzambe akoteli ndenge mama profete salobi ke elo mususu asalaka donc oyo nzambe ezaka ya nzambe te ayokaka kaka eza kaka eza mais oyo nzambe ayoka esalimi na facilité ndenge bango pe bakanga motema te basala ndenge mama profete salobi andimi appel ya nzambe motuna moko esuka bo acceptaka ya adoption soki ben ba adopter adoption eza nana na biso te bino boboko la kaka système na biso te biso to soka linga ya adopter jusqu'à la fin te adoption to sala bo libéra na âge to libéra pété pour ceux oyebi ndenge o comprendre ndenge to zwa bana na commune soki commune apesi biso mwana seki asi asali enquête akuti ke mwana wana aza orphelin commune asaleli biso mokanda à partir ya mokanda wana eza prise en charge provisoire mwana wana tokotikala na ye ti na suka soki quelqu'un mutu aye ko réclamer mwana wana akende nde na commune ekotala soki réellement mutu wana aza na droit ya korécupérer mwana wana bon c'est comme na poto soki mwana bozozwa ye bien te l'état social ekoya ozwa ye mais pour récupérer moi ça deviendra très difficile. Bon, même chose na bana biso tant que tu bana boye, so yo tali bien makombo na bango nyoso za banzinga.
Ouais, to changer bango na bakombo to ebi nani na bango te origine na bango tsano to kipaka ngo te pour commune asi asali makambo yo l'état. Alors na niveau na biso eza question sikoyo ya ko biso déjà to adopter bango to ko kendo se faire adopter bango biso. Voilà. Merci. Merci de votre La famille dans le Seigneur, la paix si ensemble merci parce que quand on a été colobaque ceux qui ont na simba makina motema c'était par la puissance de Dieu. Moi j'aime des simba qui ngana ndenge simba qui pende kwa zolanda biso ndenge biso nyonso simba maki bolamu oyo tosala totikate to continuer kosala bolamu wana parce que tokanisa ozire ndenge tozosala tozolonana ezokende en 20 te donc na lola na banque céleste tozobombisa bolamu wana ezali bolamu tozosala na bana tozosala na bana te tozosala na nzambe nakoyebisaka moto nyonso oyo acontribuaki mpona soutien ya bana oyo alemba te soki oza na don ya libéralité continue nango toujours nzambe akokola yo esukaka mpe mpona bana te famille dans le Seigneur toza wana mpona bato nyonso esika oyo nzambe akotinda biso toza bamissionnaire tokendaka esika nzambe atindi biso lelo bomona biso na orphelinat lobi bomoni biso na hôpital lobi kuna bomoni biso esika oyo nzambe akotinda biso toza bongo napesi bino merci nzambe alola apambola bino azongisa ebele esika oyo ezwaki ezonga encore plus boyoki presque nyonso papa si alobi oyo akokai koloba nga na part na ngai oyo nakokoloba nzambe apambola bino nango yango lelo kolango yango ekoki toza ensemble na bana na kati ya esengo tozokanga suki tozolia tozobeta masolo passer journée mokana bango lelo vraiment je vais pas compter voir là-bas tozobeta na bango journée mobimba lelo tovanda bango journée mobimba lelo jusqu'à ce que tokosisa ti bapokwa epi tozongi na biso nzambe alola apambola bino nyonso eza prophétesse Jeannette oyo ya bino enayebi ke na suite oyo ekoya tokolobela sur tosukaki wa papa banque céleste yango nde bandeko bazozela tokolobela yango après émission oyo na ngolo ya Nzambe. Voilà. Mais na ba oyo bazwaki tante mpona kocontribuer na ba oyo mpe bazali na espoir kocontribuer mais balobi mbongo wana bato bakende oliaka na bangango pamba wana donc tika na boma mbongo na ngai oyebisa bango nini mama papa ozolandanga mbongo na yo ekovamisa nango nga te soki okanisi ozopesanga mbongo naza mbongo bopesanga na mbongo moko nza ntimo aza mbongo na poshe tosongana nanga merci omoni mbongo euti pa papa Yves ndenge opesi mosakoli boye ezonga su te okanga nayo tikele bana mibale ya ndako papa Yves alobi mbongo napesi na nzambe bon topesa nzambe mbongo nzambe papa Yves apesi yo mbongo nga na yo opesa mbongo na ozwa bwaka likolo siko senga na zwi yango na lie yo omona pasi yani et puis mbongo ya motu moko te kovwamisa nga papa Yves nani nalobela le passé na nga te soki ntango ekoki naolobela le passé na nga je suis pas venu à la télé pour l'argent si c'était pour l'argent je n'allais pas venir si c'est vraiment pour na mbongo ndenge na ya te nga nde naovwamisa bango parce que grâce na ngai na ngolo ya Nzambe grâce oyo eza likolo na ngai mbongo na bango ezoya na maboko ya moto malamu et na banque céleste ntango na vision na ngolo ya Nzambe oyo alakisaki nga ernaki nayaki koprésente mbongo ya motu nyonso oyo nga nazoki na maboko na nga nayaki koprésente yango ange oyo ayaki kozwa nga aboyaki meme kosimba yango tokotine na avion céleste avion ya mabele te ti amemi nga na banque céleste donc c'est à dire que mosali ya Nzambe oyo aza na alliance te na Nzambe oyo aza na alliance te na Nzambe yebaki ntango ozopesa ye ezokota na poche ne ntango ye azolia ye nde ntango azozwa yango ye nde moto azolia yango mosali ya Nzambe wana nde oza koenrichir mosala nayebi te bato so bazocomprendre nga papa Yves na bandeli nalobi boye ntango ozali kopesa makoki na yo na sacrificateur oyo aza lisusu na alliance te na Nzambe
yeba ke tango opesa e langage bato baloba ke to voix misaka ba pasteur c'est vrai que ba voix misaka bango mais na biso o to zwingolo na mosali ya nzambe nyonso aza na alliance na nzambe yeba ke opesa un dixième olatisa ye oliesa ye tango ozosala ba acte wana ya kozwa charge ya mosali ya nzambe ne pense pas que oza ko enrichir ye le contraire yende grâce na ye yozo bénéficier nango pourquoi parce que ye aza na alliance na nzambe à cause alliance wana nzambe azosala bolamu à cause alliance nzambe aza nango na mosali ne tango ozoliesa ye tango ozokipe tango ozopesa mbongo nezokoya na maboko na ye azomemango lokola étant que sacrificateur amemengo na présence ya nzambe nzambe aza koaccepter offrande wana c'est eza mpona yo te mais eza à cause alliance nzambe asala na mosali wana donc ye azoenrichir nga te nga nde nazoenrichir ye à cause alliance na nga voilà. donc oyo amoni ke akoki ko oyo apesaki te ba o nyonso bazaki na besoin ko soutenir et que basala qui a monté tolobi que tout ça là chaque 2 mois ça dépend ya montant nini auto mona que to kotisi et koti na compte ya nini ya ba programme ya aide na compte ba programme o donc des monde total à kaso to moni que to kokisi package moko o ko permettre biso ya que to sala yango to sali mais o ya mona ki pe que non alingi à soutenir à sala qui yango te eza trop tard te eza na bande ko mususu ba mi pese la qu'avant chaque fin du mois à sala alliance na ina nzambe atinda kana chaque fin du mois olie amoni ke mamanga so na tiki na olia mamanga so na tiki na o dépenser bon pona baby sa alliance na ngate na nzambe atinda kango chaque fin du mois mwana ekoki atindi assez donc assez à se dégager ou à se débarrasser na peut-être na koluka koko isama il y a que abebisa alliance na nzambe parce que après 2 mois après 3 mois selon l'orientation ya nzambe esika rotinda biso tozaka rapona orphelinat ote avant oyo to bande ko ya place musueza mais c'était derrière le caméra. Alors, si quand on parle de ceux qui sont en hôpital, ceux qui sont à la pona homme vieillard, ceux qui sont à la pona handicap, tout qui est côté à la bango. Donc, famille dans le Seigneur, on travaille comme ça. On est partout dans le monde entier. Nous avons des cobosotes à la biso, nous avons famille dans le Seigneur parce que toujours ça est la maître mon corps qui est Jésus-Christ de Nazareth au wapi. Azo simba mitema na biso na mwa muke o toza nango tozo sangisa pona ko kanisa bana na biso ba papa na biso bandeko na biso oyo baza na kokoso ou na pasi ndenge to koki koloba et papa Yves Nayebi ke batebele ba koloba maman na extrait ya émission olobela ki olobi mzamba lobaki zamba lo atalisaki yo ou ayebisaki yo que tango zo pesa mutu nyonso ya pesaka akoki ko beta lisolo te parce que bozuana ce que beti lisolo nzamba zo compter yango dans le boko ya gauche ce que pesa toi je sais que batebele ba loba e bongo yo ndenge nini oye na orphelinat ba cheli yo caméra ozo la kisabiso tout et tout je sais naebi bata internet bazali ba o bazanga ba loba bazanga koloba te na opesa bango réponse na ngolo nzambe réponse yango eza que dans to kendara na église to chaka offrande. Dans tout cas offrande, biso nyonso to vandaka wana, to mona ke frère tel a kati offrande, sœur tel a kati offrande, mais offrande na ye o ya cheki na kati wana, to ye bangote. Mais monta o e bimareza muto sala nini? Akonta nzamba pambola biso. C'est-à-dire que muto akonta o ya lo baté ke frère tel a cheki autant. Sœur tel a cheki autant. Il y a comptabilisé ka. Il y a comptabilisé na donc eza bongo, eza na sens wanande ya kolobala ke je peux pas venir devant les caméras ata opesinga $1000 ne kozela no kutu ke prophète Jeannette alors le papa tel a pesinga $1000 je n'ai pas ce temps là. Donc kozela no te ke maman tel na oya koloba sœur tel a tindela kinga 200 ou 50 ou 10 na oloba nanga te ata osi lopango pesina koloba na otanga komonote et puis na oloba pété parce que opesi yango ngai te mais opesi nde nzambe. Donc voilà et musala biso to sala ngona totangi comment mutu te to lobi pété mais to lobi ka ke famille dans le Seigneur basali oyo fala ki basala par na bango étant que biso baime nzambe pa osala par na ya ko batela bana to kindingi papa oti koloba tout à l'heure que makamzamba komosa na kati ya lupango yo ezolekela bango donc nzambe tanga a telemaka tanga koma kosala ba acte na elekela ka mutu nyonso ozomona donc c'est un peu ça si c'est le temps de Dieu
Donc moto akoki kokanga temps ya Nzambe azate. Aussi c'est ce qui. Waouh, maman, tu es jolie, tu as dit merci. Merci beaucoup. Voilà, Nzambe apambola biso. Merci beaucoup. On est là encore. Nous étant que famille dans les Seigneurs, parce que tu es Christ, nous avons battu sur Bakotara télé à Malam. Nous avons mis Bayaka, Baïkoluka intérêt, Baïkoluka étoile, la bana, Baïkoluka Makambobele. Alors tout le monde en sorte que le Kola Bango, Mibale Bazali porte au Wapi pour qu'on a battu Bakota à travers Banafoba Bandana, mais pas na Bango. Zambe a l'ongola Batama Ben Ansela na Bango et puis a parlé bon na Mabé, tout le monde dit au nom puissant de Jésus-Christ. Yawe Nzambe tozokuzongisa bakambi ya kati ya orphelina na maboko na yo Yawe mpona tosengi bateli Nzambe ezali yo Yawe batela bango na kati ya bana oyo bayebana kosupporte bango Seigneur bayebana kosalela bango Père éternel komema bango etonk de responsable tikete bolamu yo Nzambe na bango okanisa bango kobomba bango mpe maboke na bango ebomama na esili ya loboko na nguya mpona oyo kotie bango po bazosala ngo te na kotela epai ya moto po bazosala ngo kotela epai ya yo Yesu Masiya eza bango longo ntango nyonso makasi ya sika epesamela bango ntango nyonso po ete bazala toujours permanent mpe disponible mpona tina bana yawe tikete bana oyo bakola na se na grâce na se na faveur na yo po eleve bango tozosenga na Nzambe ayebana kofongola encore baporte minene na kati ya orphelina oyo tozoyebisa Nzambe asala bolamu makasi na kati ya orphelina oyo bazomona ezala kaka ebandeli oyo Nzambe akosala eleka oyo bango bazomona pe eleka oyo bango bazokanisa tozosenga loboko ya Nzambe ekende kosimba mitema bato na fin fond tina kati ya présidence tina kati ya mitema bakonzi molobo kwa Nzambe ekende kokota esimba mitema bakonzi pour que baya na ko visiter bana oyo to bondeli au nom puissant de Jésus. Samba lola ko bondela na ko ya woti ke loboko na yo oyo ya ko simba ya ngai ko simba ki mo ya famille first ba ne ko simba Kolo nazongisi basali na yo bana na yo na kati na sina puissance à loboko na yo Nzambe yo ndo batelaka Seigneur prière ndangai ezali épargner bango na ba surprise désagréable nyonso monguna Nzambe na kombo na Yesu na kokanga ba porte nyonso oyo diable afongoli na nzela na bango pona ko atteindre bana na kangi yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Nzambe moto molimo mo santu na yo epela na kati na bango ya wetika ete baza la lumière pona bana oyo tie na maboko na bango pona ko kamba bango papa pesa bango sagesse discernement pe intelligence Nzambe pesa bango motema bo papa yawe yakoyeba kozwa charge oyo tie na kati na boko na bango yawe na makasi na bango bakoko kate Nzambe to sengi lisungi ko utepai na yo pe protection na oliko na bango na moi na tongo na butu pe na pokwa yawe longola ba surprise désagréable Nzambe longola bataka bundela bango nyonso na bitumba o ezo combattre ezala ya mabota bana babimeli ezala ya ba quartier Nzambe ezala ya bisika bazokota bazobima to sengi protection na yo Nzambe e régner likolo ya bana na yo nyonso o eza yo tezala musika na bango papa merci pour la bénédiction oh yo sopi na kati orphelinat au Père comme tu m'avais dit Jésus olobi maibobo shanda rabo rekanta wala mana rabo shika pendant que j'étais en train de prier pour la orphelinat au na katanda et le Seigneur abandé kotel sanga makambo na moni na tout autour ya kata
ya orphelinat o namoni bapelisi moto wana ezali kopela ezomata makasi et pendant que moto ezali kopela ezomata makasi nazotuna nzambe image nazomona ezali nzambe azoloba na nga boye à cause ya mabondeli oyo wapi bobondelaka na kati esika oyo nazomona nzambe kotelemisa char na ye esili koencercle esika oyo mpe nazomona nzambe kokitisa gloire ne makasi na kati esika oyo nzambe alobi nayebisa bino boye nzambe akobimisa basali ya minene na kati ya orphelinat oyo mpe nzambe makambo akosala na kati ya bana oyo ekolekela bilela nzambe yaya mama directeur mingana ko nani ngana bana nga basila zite IHP Média, la chaîne qui vous édifie.